Fachi incapable à refuta tata naye 24 mois. Alors, boligi tolo bate, tokoloba na biso. Fachi osali erreur. Batu balo bate. Non, président. Il faut que vous allez la monter ma mawa. Maintenant, au moins ndenge moi sinaye à lobby. Azaraki na besoin ya mbongo. Mwanda sema sa papa na biso. Eza neti papa Etienne Tshisekedi aza na besoin ya mbongo ngai président. Nazar bantu na koete ye. Et puis eza même problème ya président Félix Tshisekedi Tshilombo. Te nazo répéter. Batu basala ki kanai wana eza China Rambo. Bino osler bozaki na opposition. Bobane kofinga Kabila. Mena nani azui place ya Kabila? C'est Fachi. Bolingi batu chete. Mena China Rambo avandi na ye. Tokomi kolobela ye makambo na ye ke ye nde akomi Superman parce qu'il a payé Jean-Pierre Bemba. D'où 120 mois, a foutu 120 mois. Fachi incapable à refuta, tata naye 24 mois. Alors, boligi tolo bate, tokoloba na biso. Fachi osali erreur. Ce n'était pas nécessaire. Batu bawe kokufa na Congo central, soki olandaki makambo ya Olengankoye, apesa ki yo rapport, soki wajisaki, batu balingai kokufa te. Lobby batu bakufi 8. Balingaki bakufa te. Et puis 24 mois, ce qui ont multiplié par 12 000 $, ça fait moins de 3 000 $. Chinarambo a foutu 1 200 000 après si Jean-Pierre Bemba. Yo moins de 300 000 au boy. Maintenant makambo ya Chinarambo eye kokwela yo na muto. Eza bien te. Pe ok kokangaye botiye na prison. Qu'est-ce que vous gagnez maintenant? Qu'est-ce que vous gagnez? Rien. Est-ce que awa okangi opesi bato l'art ya kodame 3 fois ndenge biso to banaye kolia? Augmenter salaire ya bato? Rien. Olatika ka beurre ya Chinarambo. Bataliba, comment vous commis Taliba taba, babiloko ya bolié. Moi, si ya papa Mwanda Semi, même na régime Raïs Kabila, babane ko emilie basite, babane ndeko beta ba mibali. Régime ya bataliba, bokomi bataliba taba. Biso tokoloba na biso, boko pekisa biso koloba te. Non. Et puis bolingi kaka ezala Fachi te. Fachi c'est lui le chef. Kabila appartient au passé. Ndenge to bobandeki kofinga Kabila. Collabore. À ce côté là bofingi Kabila. Maintenant Fachi a eu place ya Kabila. Il faut accepter batu ba finga ye. Bino osler bozaki na opposition. Bobane kofinga Kabila. Maintenant nani a eu place ya Kabila? C'est Fachi. Bolingi batouché été. Oh, aza Fachi oya bino te, aza président de la République démocratique du Congo. Soki bolingi batouché été, mais atika ki président, atika la mutu mosusu. Boko pekisa biso koloba te, tokoloba na biso. Eloko moko nzambe apesa ki biso nde koloba. Bino bolingi kaka mutu aloba te. Na oyo Chiba Musoko yalingaka batu baloba te. Tokoloba na biso. Président aza Fachi. Bino ne mituna bino ezo sala te. Bataliba taba. Bino nde bataliba taba. Ngana za taliba taba te. Bazo mema bino, bokomi ba fanatique. Président Lobaki, kozala tabate, kozala combatabate, kozala taliba tabate, kozala kolabo tabate, taba eza mutu oyo ba memakaye na batwara azo kende, bazo yebisa ye, tozo kende ko bomayo, aki aye kaka, tiba couper mutu. Ngai yoko memangai boyete,
bokobema ngai boye te. Ndenge bobandaki kofinga raisi, ndenge tobandaki biso kofinga Maréchal Mobutu, nde place wana Faci azwi yango. Bato bakofinga ye, chef bafingaka ye, asedikaka te. D'ailleurs na kutimi na biso, même yo chef okuti mwasi na yo na mobali mosusu okanga ye te, parce que chef akangaka mutu te. Bino bolingi kaka biloko nyonso akosala amen, biloko nyonso amen, ekosimba te, ekosimba te, ekosimba. Tokoloba na biso pe tokotikala koloba. Yoko pekisa bana na ngai baloba na baleki na ngai. Yoko pekisa Dani aloba te, akoloba. Yoko pekisa Papi Cholenga aloba te, akoloba na ye. Yoko pekisa Karine na ngai mokonzi, Grace Mbisi baloba te, bakoloba. Yoko pekisa Magali aloba te, akoloba. Mama Paradis aloba te, tokoloba na biso, bokoboma biso tokoloba. D'ailleurs, le lo anniversaire, lo biezaki anniversaire ya petite sœur nangai Medina Medinos, bokopekisa ya aloba te. Soki opesi cadeau nde osala sambla, akoloba te, mais tokoloba na biso tokoloba. Ndenge tolobaka tokoloba. Bokopekisa biso te, pe tokochange kante. Toza na kote kaka oya bataliba. Naza na kolere ya liboso na Eliezer. Eliezer il faut azonga na place. Tokozongisa ye mena na place. Na ye tokozongisa. Eloko oyo asali na mwasi ya papa na biso Mwanda Semi. Ezalaka te. Il fallait ba respecter. Ba respecter ye te. Ba humilier ye. Ba humilier ba maman. Ezalaka te. Et ça la kate, yo oza député, ok kosalani. Yo oza député, ozalaki na nini na plénière o ba organizaki, bobimisaki 7 millions. Babimisaki 7 millions, na 7 millions ozwaki moi per diem na yo. Est-ce que opesaki bato? 7 millions wana yo obimaki bobimisaki. Jean-Marc Kabonde alobaki na biso, babimisi 7 millions, ba alingi kokabola na bango bozwaki. Fait dis-moi, yo mbongo na yo, oye ko sala journalisme. Non, il faut savoir choisir. Soit tu es député, soit tu es comme journaliste. Et puis, soit tu es journaliste, okoya ko ridiculiser mama na biso boyete. Bolanda ndenge ba ridiculizaki mama na biso, eza bien te ngai Cyprien we. Ndenge ba revendication ya Mwanda Semi. Ma revendication ya Mwanda Semi. Eza ba revendication moko légitime ba mama batata bandeko. Mwanda Semi ye azo réclamer nini? Jean-Pierre Bemba bakanga kiye. Kabila afuta kiye 120 mois fois $12,000 ya salaire ya ba sénateur. Mena ye aye kosenga mbongo na ye. Asalaki 2 ans. Bofuta mbongo. Nasalaki ba émission ebele boboma moto. Boboma moto bofuta mbongo. Est-ce que message wana ekomaki epa ya Faci ou bien ekomaki epa ya Faci te? Bofuta mbongo na ye boboyi. Bofuta mbongo na ye boboyi. Bofuta mbongo na ye boboyi. Mena entre Faci na Shinarambo nani aleki moninga? Oh, Shinarambo bofinga kaye, il est plus humain quand même. Ou bien il est politique. Plus humain ou bien politique. Jean-Pierre Bemba va kangiye 10 ans. Les rabimi en tant que sénateur a foutu 120 mois. Fa 12 000, 1,2 million à pessier. Yé, Shinarambo kangakiye, les rebayaki pa naye avec général Kanyama, basoda baibaki biloko naye. Asengi bazongi selaye biloko naye. Bozongi seliete. Azala anzala. Après tout, Mwanda Semi. Asala ki ba interview naye afinga ki présidente. Abane ko senga d'abord mbongo naye. Olenga ko ya ye kota naye. Apesi ba condition. Bama. Bo futangai 24 mois nangai.
biloko na ngai oyo ba policier ba miibi ya général Kanyama bazwaki na mbongo na tinda bato na village comme ça na sala conférence de presse to vanda na biso kimia olinga koy ake ko pesa message na présidence ba chef coutumier banyanga bayaki ko trouver la même chose et que na présidence président tantôt plus tôt patati patata batu balo bate non président il faut que ça la motema mawa maintenant au moins ndenge moi sinaye alobi azalaki na besoin ya mbongo mwanda sema sa papa na biso eza neti papa Etienne Tshisekedi aza na besoin ya mbongo ngai président nazal bantu na koete ye et puis eza même problème ya président Félix Tshisekedi Tshilombo te nazo répéter batu basalaki kanai wana eza Shinarambo mena Shinarambo avandi na ye tokomi kolobela ye makambo na ye ke ye nde akomi Superman parce qu'il a payé Jean-Pierre Bemba 120 mois a foutu 120 mois Fachi incapable à refuta tata na ye 24 mois alors boligi toloba te tokoloba na biso Fachi osali erreur. Ce n'était pas nécessaire. Batubawe kokufa na Congo central, soki olandaki makambo ya Olengankoye, apesaki yo rapport, soki wajisaki batubali kokufa te. Lobby batubakufi 8. Balingaki bakufa te. Et puis 24 mois, soki on multiplié par 12 000 $, ça fait moins de 3 000 $. Shinarambo a foutu 1 200 000 après si Jean-Pierre Bemba. Yo moins de 300 000 au boy. Maintenant makambo ya Shinarambo eye kokwela yo na muto. Eza bien te. Pe ok kokangaye botiye na prison. Qu'est-ce que vous gagnez maintenant? Qu'est-ce que vous gagnez? Rien. Est-ce que awa okangi opesi bato lari akodame 3 fois ndenge biso to banaye kolia augmenter salaire ya bato rien olati kaka beurre ya Shinarambo bataliba comment bokomi taliba taba babiloko ya bo nda tezeloko ta papier elenge ya Congo Glodidi asika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata. L'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille. Au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en l'hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. 2 univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. 13. Toute l'équipe Grâce Beauté seront en votre service. Oye, pour Nanini Boko Misaki, message est pas ya président pour agir. L'entourage est bloqué. On a koye aïe, on a dossier, après c'est entourage est bloqué. Président Zoye Bello comme côté, président a bougé au moko. Ceux qui ont dit kaka batuna yo, basa la boulot na place ya yo moko, jour mosusu. Oko se retrouver libanda. Kota na idéologie. Parce que jour oyo nazalaki na cité ya Oya, Oyambaki.
ba diaspora nyonso nazalaki na kati. Changer idéologie oyo yebisaki biso na kati. Papa, banaye koyebisa, soki on nomme chef, c'est le chef qui fait le travail. Même chef asali eloko moko te koya epai nanga ite na dicté chef. Et comme une dictature. Tu nous as dit ça. Changer idéologie wana. Soki on nomme muntu, yo moko contrôler. Opesi mbongo. Yako sala route epai na bino na mbujimai epai na biso. Parce que route wana batu nyonso bako leka. Ovandi la na biro. Matata ponyo. Ka abanaye ko bongisa epai na biso na manyema oyo eza epai na bino, oyo eza epai ya ba Congolais nyonso. Tous les mois, Matata descendait à Kindu. Yé moko azo contrôler. De bomoni goudron bati na Kindu, université basali na Kindu, ba pourra nyonso basali selon idéologie ya Matata ponyo. Affecté mbongo na gouverneur, chaque mois Matata ponyo samedi était à Kindu. Pour vérifier yé moko. Ba pesi yé plan. Route principale. Et ça là une semaine. Ça va. Na fin la semaine, Matata Zawan. Atali. Oui. Tosombaki ba faire. Y'a combien? 1000. Ba pesi facture. Bosombaki wapi? Na magasin ya ba taliban. Ake na magasin ya ba taliban. Yé moko ake kosomba ko tuna. Faire eza combien? Soki yo komaki 100. Akuti kuna 80. Akangi yo. Président, bougez! Bougez, président! Sinon, on sala rien na ba Congolais. Toza biso nyonso ba mibi. Ba mibi e uti wapi. Soda wana. Soda oyo akendeki epai ya Mwandasemi. Haibi, hein? Haibi biloko. Est-ce que eza faute na ye? Eza faute na ye te? Eza faute na ye? Yango lelo, il faut tolobela. Makambo oyo etali ba policier. Eza faute ya policier te. Eza faute na yo président. Parce que la continuité de l'État. Salaire minimum. Il y a soldat. Likili. C'est entre 100 et 250. Entre 100 et 250 dollars. Je vais me référer lobby na kopesa bino barème na bango. Ndako na ye azo futa 200. Soki azoka 200. Ba pesi e 200 a futi ndako. Aza na mwasi na bana mibale ako vivre ndegeni. Même yo président ba tia yo na place na ye. Oza roulage. Oko créer embouteillage. Et puis au bendi ba tubalar. Ba 500 pas ok kopesa mwana. Parce que l'art oyo futinga na futi loyer et sili. Même ban combattant nyonso tozali awa, c'est parce que on nous donne quelque chose à manger. Mais mutuana pe otiye na musala de 8h à 20h. Azonga akorakete ba population. C'est ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé là-bas. Et ça faut ba policier te, bofinga ba policier te. Au contraire, il faut tout kumisa ba policier na biso. Baza ba policier moko discipliné. La police congolaise est la police la plus disciplinée au monde entier. Bato bakoloba, vio yo mutu esala kate. Soki ezaki barabe, opesiye $200. Ndako na ye, eza $250. Bako beta bino masasi. To beta ka masasi te. Toto saka mibeko. Discipline. Donc, ba policier oyo bazwa ki biloko epa ya Mwandasemi, eza faute na bangote, eza faute ya commandant suprême ya Fachi. Comment yo okompesa mutu $200 ndako na ye eza 250? Et puis, on peut s'y uniforme na munduki. Donc, on peut s'y bandit. Kende korakete population, compléter salaire na yo par raquette envers la population.
Est-ce que c'est normal? Même maintenant, commandant Azawana, Mbongo ekoti. Mbongo esilaki déjà na loyer. Mwana na ye aza na hôpital. Mbongo ya l'État ekoti. Okosala nini? Okozwa mbongo ya l'État. Okende ofuta hôpital. Donc il faut maintenant to analyser ba condition. Oyo tozo tia ba soldat na biso. Ba condition ya travail. Pourquoi tokomi na niveau wana? C'est parce que ba comptable, ndenge ba policier wana, ba lobaki, ba mibi. Mbongo ezokota na kesi ya l'État te. Fachi, il faut yo moko vérifier batu ba lobate tokoloba na biso. Pona koloba tokoloba na biso. Soki opesi mbongo, osala yo moko oke kotala. Dans ce premier temps, il fallait osala ba voyage. Na lero yo o bane ko sala ba voyage bango kuna ba osala fête na mbongo ya l'État. Ba bane ko sala fête na mbongo ya l'État, fachi. Zua système ya matata ponyo. Lero pesaki mbongo ya ko sala route. Kananga mujima yo moko il fallait chaque fois qu'on descendre. Soki balobaki to sala 10 km. Un mois oye otala 10 km. Soki basali 5 km kanga bango. Omona bango nyoso batosi. Bango nyoso batosi. Bango nyoso batosi. C'est comme ça. Maintenant, tozongela makambo ya Mwandasemi. Mwandasemi en tout cas, eza faute na yo président. Eza faute na yo nyoso bosali Mwandasemi, ce n'était pas nécessaire. Il y avait moyen, il y a quoi éviter, parce que il y avait au moins des médiations. Oyo association de développement ya Banyanga, ba chef Kutime Bayaki, Mwandasemi apesa ki ba condition ya facile. 24 mois na ye. Biloko oyo basoda ya General Kanyama bazwaki, lokola ba o mususu bazwi biloko na ye. Et puis mbongo ya kozongisa batu wana na village. Vous comprenez? Il fallait ko exécuter yango naza na kati ya koyeba ke ozalaki na dossier te bino bozwaki kaka maloba oyo abalaye koloba Félix la kosala boy wana ezaki ka ba grimace ya papa. Mais au fond ya maloba na ye il n'y avait rien de spécial. Na eloko oyo mutu a gagné lisusu China Rambo. China Rambo abimi mutu oyo ba tokoloba nini abimi si 1,2 million apesi Jean-Pierre Bemba papa Félix kaka 300,000 babomi pe batu. Prochainement il faut qu'on pense à ça. Yo moko ozala sur le terrain. Au petit projet sur le terrain na programme Yomoko. Parce que bi Congo mobimba. Ozo travaille na ba mibi. Bango nyo so Congo mobimba. Ceux qui ont appliqué kaka droit na Congo wana. Batu nyo so bakokota ba prison. Et puis bongisa salaire ya batu. Même na fonction publique. Basa na même salaire que ba policier. Dossier ko tambola neni. Dossier ko tambola te. Et pour ya ko arranger ba dossier wana. Na principe élémentaire ya économie, il faut d'abord accumulation ya capital. Donc ba mbongo nyonso ekota d'abord na caisse. À partir mbongo ekoti na caisse, nde bosali programme en fonction ya recette. Pour ba mbongo nyonso ekota na caisse, il faut qu'on place batu na yo ya confiance. Est-ce que osana batu ya confiance? Ngaite, batu na yo ya confiance ya IDPS. Il fallait tout ça travailler au nyonso et komi kokoya na mutu na yo. Tokomi na deuxième sujet na biso ya lelo ba mama batata bandeko pona kosukisa makambo oyo bosali eza bien te, il faut respecter coutume na biso, surtout ndeko na biso Eliezer ndenge bosali mama Mwandasemi eza bien te parce que mama
azali mama na biso, azana ba statut ya mwasi ya papa, il faut qu'on respecte ye, to bo respecte ye te, eza bien te, ba mama ba tata bandeko, nde il fallait na yebisa bino, Eliezer, oza député, comporte-toi comme un député et non pas comme un journaliste. Oyo azoluka scoop. Eza bien te. Prochainement, tika concurrence déloyale au vanda na bureau na parlement. Au salé la biso ba droit. Au salé la biso ba loi. Au salé la biso ba biloko ebele. Toko kende na Serge Mayamba. Oui, ancien député Serge Mayamba, son conseil est témoin, c'est bien lui. Mais, yo kanisi ke l'air Jean-Pierre Bemba Zalaki na CPI. Kengwa baneko pesa mwasi ya Jean-Pierre Bemba mbongo te. Toyebi sabino nini. Biso toyebi. Jean-Pierre Bemba baneko zwa pe mbongo na ye. Bolo banini. Kengwa baneko pesa mama Liliane. Botuna mama Liliane. Cela n'a pas empêché ba pesa ya abimi prison pour à reconstituer vie. Wana ezalaki mbongo baso pesa po bana na mwasi badame. Mais na l'air abimi na prison, même ici, il y a toujours un fonds de réinsertion. Réinsertion socio-professionnelle. Bine brouye bisanga inini. Ngai awa na kipaka bana oyo basalaka ba prisonnier. Nde ezalaki musala les amis de wechi bana oyo ya biso soki bobale koyeba te. Aza na prison, na kokende kotala ye na prison. Kuna na prison, azo sala boulot na ye, bazo pesa ye mbongo. L'era bimi, il faut qu'encadrer ye, fond moko ebimaka, ba pesa ka bango, po, ba bengi, réinsertion socio-professionnelle. Soki babane ko pesa, ezaki na prison, c'était pour maman na bana balia. C'est tout à fait normal. Mais na l'era abimi a sengi. Bo pesiye, moki de tambula kanambongo. Même yo melke, nandako na yo. Soki oza na mbongo te, oko dirige, même maman na bana te, soki maman na bana na so répété kaka, a sengi yo, lelo na kobima, pesa nga mbongo na kende salon de coiffure. Okomi, patati patata. Lobi kuna, tantôt plus tôt. Ceci, c'est là. Maman na bana, à un certain moment, akobwaki sa yo, moki de tambula kana mbongo. Soki bino bobane ko tambwisa opposition na bénévolat, bokomi mena na pouvoir. Pouvoir etambulaka na mbongo. Qu'est-ce que IDPS devrait faire na mwanda semi? Nande force ya Shinarambo. Na oye kosenga, ça va, na pesi yo. Et puis, na pesi yo mena ba condition. Papa, na pesi yo mbongo. Kotungisanga ite. Vanda na yo ne, boye na boye, boye na boye. Na pesi yo mbongo. Na boye makelele. Na boye batuana ba déranger nga ite. Bosala babiloko na bino ya religion. Jour mosusu na koya kotala bino. Obandi ko préparer électorat na yo. Batouana, bazalaki au moins 500 ou bien 1000, baza ou bien 2000. Au perdre électorat, il y a 2000. Maintenant, il faut raisonner en fonction, il y a clientélisme politique. Le clientélisme politique, c'est-à-dire, je songe à 2023, il faut batouba voter. Il faut nazwa ba voix, il y a ba région nyoso, il y a batu nyoso, il y a ba association nyoso, il y a Vita Club, il y a Wenge Musika. Yambuta nani mwanda semi awa osali bavwa wana bako pesa yete soki rambo aye bako kiko pesa China rambo. Donc tu as travaillé et le pamba pour l'autre. Osa politicien osa li susu na opposition te na opposition nde balobaka eloko nyonso non ndenge ezalaki non ndenge ezalaki. Na pouvoir, leur président Félix Tshisekedi a na place wana balobaka oui
mais. Ah, napesa mbongo na yo? Oui, mais. Pona nini nga naza mwana na yo ofinga kingai boy. Ah, papa, na kosala lisusu te. Na boy makambo wana. Naza mwana na yo. Bon. Zwa oyo. Na Noël, na koya ipa na bino, toko dame ensemble. Oso boule na ba élection à 2023. Awa. Lere baso ridiculiser. Maman. Moi sinaye. Basi ebele ba fâché. Donc na basi oyo ba fâché au père de l'électorat. Est-ce que vous pensez que 2023 c'est déjà demain que vous devez travailler pour 2023? Ou bien ngana komi komona président Félix akosala biso neti China Rambo. Omoni ndenge China Rambo asalaki batu na ye. Baza kaka na espoir ako tia candidature lokola Sassou, lokola Kagame, Nguruziza, Ali Bongo, comme ça, toko beta bango bagas lacrymogène, on s'impose. Derrière la minute ya Kiminaye. Pe ati Shadari, et puis Fachi Aleki. Nana komi komona, parce que je ne vois pas les signaux. Il y a président qui prépare élection à 2023. Nazo mona kaka, azo bebisa. Ako koma na deuxième 2023 lobby bon ko signa ki ba accord na Kenya ngai na sina lié likelemba na ngai komi tour ya INC pas ya caméra parce que zalaki convention entre INC na IDPS et puis INC a présenté candidat moko na période wana caméra za na na prison. Et puis, avant de naïe, parce qu'il est garanti sur le plan constitutionnel, bah avantage nyonso oyo ya China Rambo. Akozwa yango, ti vi naïe mobimba. Alors, bah tout oyo babade ko passer la 2023 to redoubler mandat ti 2028, boko ti maye moi ngai bon, Melke Nzambe oyebi ngai. Na pensaka kaka côté négatif. Et puis, à partir à côté négatif, na élaboré plan B na nga. Au moment où nazo loba, wana lobby, batu bako loba, alingi ko kende côté mosusu ngai na kosala na côté oya la mukate, parce que jour mosusu bako ya ko benga ngai, yo loba ki Félix a sauvé le Congo, bati elingai film ba ridiculiser ngai. Ngai pe na komi ko boule plan B na ngai. Parce que na lire oyo, Fachi azo bebisa. On dirait na 2023 Bokimanae. Parce que Moutou Oyo a préparé 2023 na minute Oyo a pensé d'abord Mbongo. Na 26 provinces nyonso. Ba leader ya BBC, ba tu ya leader kuna bandi ko placer ba tunaye Oyo ba ko salela ye campagne dans chaque région. Na Katanga asana ba tunaye. Na Kalemi ba tunaye. Et loko mon côté. Et loko tozo mona wa ezakaka N Oyo ezali na 10e ri. Yango lobi na ko expliquer bino confinement financier. Oyo ezalaka wana poto. Ngai na uti na confinement mosusu na kokota na confinement mosusu confinement financier ngai na kokota te. C'est pourquoi je dois repenser ma stratégie mosusu. Il faut mutu na mutu azana na plan B na ye ya 2023. Bino nyoso bataliba bo banda kokanisa plan B. Oyo akokanisa plan B na yete akoya kusituka boye Fachi asela lobido ngana lia kilikelemba na 2018 e komi tour ya INC ko dia likelemba to signaki ba accord boko mema ye wapi. Et puis ezali ya solo. Ba signaki na 2018 IDPS candidat ya IDPS biso yo soto supporter 2023 toko supporter candidat ya INC. Alors akomi ko vanda na ye akipe na ye apesi na mbongo et puis soki bosali soki bosali te bosalité 2023 même soki accueilli sur le plan constitutionnel il est garanti toute sa vie. Akozala na bagarde du corps, akozala ancien président lokola ba Obama, ba président na biso ba komi na statut lokola ba président ya Ghana, ba président ya États-Unis, ya France, ce qui est bien. Maintenant ba biso yo
Babino oyo bozo loba loba loba. Soki oza na plan B, Fayulu pa ou bien Moïse. Ou bien China Rambo. Soki China Rambo azongi na FCC. Po batika lisusu pouvoir. To okene na bango neti sasu bake 30 ans, 40 ans. Yo oza na combien? Oza na combien? Oza na 60 ans. Soki babaki ici 30 ans. Okufa na maison de repos. Pe awa ba belge ba lobby na ba français. Soki okomi mubange à partir de 80 ou 85. Soki otombe malade ba soigner yo lisusu teto ya okufa na ba maison de repos. Il faut tokanisa makambo wana mutu na mutu asala plan B na ye ya 2023. Soki oza na plan B na yo te, à mon avis, na ndenge na komi ko mona okoya kozala surpris. Yango nazoloba ndenge mona papa Mwanda semi abandaki kosenga biloko na ye bobo elie ngai pe nazo senga ba kamera na ngai oyo bobukaki eza ba kamera ya mutoki na ngai batu babukaki batu ya IDPS Molenbeek bango babane kokanisa ke c'est China Rambo nde abandaki sombelaki ngai lelo Piero Itela oya France ya lobby ba kamera oyo na sombaki na cotisation ya ba combattant est-ce que ça ya solo papichu est-ce que o makambo na za ya solo eza ya solo eza ya solo eza ya solo te eza ba kamera na ngai bozongisela ngai parce que le mois prochain après confinement oyo bako kotisa ngai na confinement financier. Confinement financier eza ndenge nini nde na ye ko découvrir papicho yoka bien petit na ngai kokota na luyengete kokota na ba vie oyo baleki ngai na âge baza na confinement financier. Terme wana eza makasi ngai le mois prochain na komi na 65 ans. Balingi ko kotisa ngai na confinement financier. Confinement financier eza ndenge nini ba mama batata bandeko. Bolanda nano. Générique na biso ndenge zalaka kaka. Confinement financier balingi ko kotisa ngai na confinement financier comme eza anniversaire à Papa Wemba. Bolanda nano. Lobby ezalaki 4 ans, hein, ya liwa ya Papa Wemba, toko continuer na Papa Wemba, et puis na ko expliquer bino. Confinement financier. Otete la ke mafumbe na lingi ko expliquer bino confinement financier, balingi ko kotisanga na confinement financier. Donc awa na Belgique papicho petit nangai kokota na loyenge wana te. Lukala mokili tambulanga na mbongo, soki oza na mbongo ba respecter yo, soki oza na mbongo te ba ko respecter yo te. Confinement financier ezali ba vie oyo bomonaka motema mabe oyo baza plus âgé que ngai parce que bakoti déjà na confinement financier. Confinement financier jour au fêté kaka anniversaire na yo ya 65 ans. Belgique ati yo na confinement financier. Confinement financier nde na kobanda côté ya ba petit na ngai oyo boye bokota na doyengete parce que soki okoti kuna esili okomi motema mabe. Confinement financier c'est-à-dire biso oyo toyaki poto na kimokolo tosalaki na kimokolo donc pension na biso ekozala est complète. L'heure ba ko calculer pension na yo na 65 ans oko toucher moins de 300 euros. Ceux qui va payer sur 300 euros, tu ne sauras pas vivre. Au futa loyer, il y a 300 à la carte, au futa 400. Et puis, va payer sur 300.
oza lisusu na makasi te okozwa 100 euro wapi nani akopesa yo mbongo na ye nde l'État belge doit te compléter l'argent soki bon excusez ngai na ah oui soki oza yo moko célibataire ya 65 ans bakopesa yo 750 quelque bon tozwa 750 nde babandi kofuta yo tous les mois 750 net ngai pension na ngai eza complète soki oza marié net ngai marié l'État belge akobanda kofuta ngai nazali na émission l'État akobanda kofuta ngai 750 soki oza yo moko l'État akobanda kofuta yo 1100 et quelques soki oza célibataire maintenant l'air afuti yo oui mais ati yo maintenant na confinement financier elingi koloba nini tu n'as plus le droit de quitter la Belgique tu dois consommer cet argent en Belgique après si yo 3 semaines ya vacances par an maintenant soki ok matanga na France osali 5 jours 21 jours moins 5 etikali 16 jours soki ok Hollande 10 jours etikali 6 jours soki ok Congo 6 jours esili ba mwa nyonso 11 mois et une semaine au quitte Belgique de confinement financier on te donne l'argent tu dois consommer ici tu n'as que 3 semaines en vacances au bandako tikala mutune tingai ba mama batata bandeko ndebo monaka ba vie oyo après 65 ans ba bimaka lisusu Belgique te neti ngai soki na ke Congo na sali 1 mois boko funda ngai ya soki ba yebi okendeki sa autorisation na bango bakati maintenant soki olingi kobima oke ko signaler bako futa yo mbongo te na parent kolekisa 6 mois te soki osali 6 mois et 1 jour bakati et puis soki bakati oko vivre neni bozo mona makambo oyo ezozela bino mais ba oyo baza confiné financièrement balobaka yango. L'art d'illuminer votre beauté, actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille. Au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. 2 univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. 13. Toute l'équipe Grâce Beauté seront à votre